Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Bonjour, Bandego ya Réflexion. Nga frère Dani, na ye lisusu. Na lingi na répondre pona mutuna ya sœur na biso Suzanne. Na mutuna atuna ki ke est-ce que mwasi aza obligé ya kolambela mobali? Oui, mwasi aza obligé ya kolambela mobali. Na tina nini? Pona nini nalobi oui? Parce que cuisine ezalaka nanu ya mwasi. Makambo oyo ebanda déjà depuis bakoko na biso. Cuisine ezalaka ya mwasi. Donc elingi koloba ke mwasi aza obligé ya kolambela mobali. Patata te moto akokota na cuisine mpaka elambela mwasi na ye na bana na ye. Donc mama nde moto azalaka na cuisine po alambela libota. Donc pour nous répondre que oui, moi c'est obligé ya kolambela mobali. Mais na côté mususu totali na angle mususu ndenge mokili ese changer nango pe moi c'est pas comment kosala yango omoni ke mobali akoki pe koyede mwasi na ye soki pe loko ezali na temps akoki kolamba soki pe mwasi aza fatigué. Mais na ndenge ya loi na ndenge mokili ekendelaka mwasi aza obligé ya kolambela mobali. Parce que soki alambeli mobali te yo papa motongo olambela okesala biloko akolia mpona mwasi no na bana wana sikoyo okomi mwasi sikoyo akomi mobali. Donc mpana nga na korépondre yango ke oui mwasi aza obligé ya kolambela mobali kaka mobali te mais azali obligé ya kolambela foyer na ye. Pa mama cuisine ezalaka ya mama, cuisine ezalaka ya papa te. Pourquoi soki mobali azokota na cuisine aloba oh yo pe ozokota na cuisine ndenge nini? Cuisine eza ya bana basi. Pourquoi bolobaka ngo? Donc elingi oloba ke cuisine eza ya mwasi. Donc mwasi aza obligé ya kolambela mobali. Na epoki na biso soki mama aye kokuta ou bien mama bokilo ya tous les deux côtés soki aye kokuta mwana mobali ozolamba akosilika akokende kogangela mwana ne ya mwasi ou bien akokegangela bokilo na ye pourquoi ozolamba. Donc c'est comme ça mokili esalama bongo. Donc tokuta yango même place bamindele mpe so totali toujours bamindele mpe balambelaka basi wana balambelaka mibali na bango. Parce que soki ezalaki le contraire ke mwasi aza obligé ya kolambela mobali te bamindele nanu balingaki kobanda yango nano liboso. Mais oyo mpe tomonaka ke bamindele kaka mpe moto balambelaka ya basi balambelaka mibali na bango. Donc engoloba ke mwasi aza obligé ya kolambela mobali. Donc eza makambo tobotama bongo tokuta yango mpe bongo. Donc ekoki kochange te mais na ndenge ya koede mobali mpe oza na droit okoki no mpe kolambela mwasi na yo wana eza aide. Donc tosalaka mais obligé cuisine eza ya mwasi. Ok, na répondre mpona question na nga wana ezali ngai avi na ngai ndenge nakanisili.
mais bato mosusu mpe bakorépondre ndenge mpe bango mpe bakanisili. Ok, merci.